Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnés sur la personnalité TV et si que Bino, examen de 120 mino, Doli Akambi, la Sankouraze, Babi, la Sankouraze, toujours à Zarawana pour nous satisfaire Bino. Selon ma demande, Bino, abonné la Biso, Bosenga qui va la Sankouraze qui t'en a limité, à cause de Bino, prix, à ma part, aux autres, comme à limité, bateau, bazeva, on a posé au sommet, ma part, on a limité, n'a vraiment, tout le monde a servir Bino, n'a vraiment tant, vraiment abonné la Biso. Il y a la personnalité TV, Bazarane, c'est vraiment, la Lucapé, commissionnaire ba problème te ba commissionnaire ba ça bango bien makasi pour na yebi que mbongo eza pasi jamais na linga ki ba ndeko na nga ba maman na nga ba papa na nga ba bungisa mbongo na bango pour et ça vraiment bien te ça va propreté pour na vraiment kolinga vraiment musa na nga on nga ça va musa na ninga professionnalisme et on est vraiment na kitaki ana limité na zo bino commissionnaire ou vraiment oaza mutu moko réputation bien asala musana bien pe azokota biso mapango eza rankinte mapango eza mikana ngo nyonso complet obako nango bapesi accès à relaxa biso wana dopesa mbote moko akose présenter na bino so boza kolanda biso wana mama Doris Lema la personnalité place ça bambote bele bonjour papa okoko se présenter na ba nyonso ya la personnalité TV obolanda biso partout dans le monde. Ça va, bonjour, comme on a dit papa Pierre naza courtier immobilier agence nangeza sur université néo laksabino le pango oyo ya koteka mo le pango tokoti tina kati tozokota na kati botala bo visiter. OK papa Pierre toza na venini poto moni toza na limité Isenge to na venir Isenge ils non loin ya boulevard ya nini université macadam prince université on c'est s'allonger ti victoire. Et c'est la longévité, nous avons surtout. On bien bien parce que normalement basinga courir wa yebisa bato ba osepela kosoma le pango na limité 7e rue que courir on bien mai pe bima na bien tant on le dit déjà que ça limité monta sécurité hein limité abi que non quartier on a évolué ça quartier président de la République donc commune ya président de la République. Disons, il y a un résidentiel, il y a un quartier université, nouvelle cité, au bateau de Rasika. Nous sommes tous bien, nous sommes à point. Oui, mais attends. Ok, nous sommes tous bien, maman Nanga Arlette, Matoko, nous sommes tous bien, tout le monde va aller banda le pan, c'est bon. Nous avons papa Pierre, tous au côté de la biso na kati, pour total na kati, ndenge zaleli, papa Pierre, tout côté na kati, tout le monde déjà, ndaku tokoko e beza combien de mètres sur combien parce que nous avons abonné na biso, tout bomba na atenga na ba to le ba collé. Maman, tu as 5 mètres sur 17. 5 mètres sur 17, ne bomoni, ndako et telemi boy. Papa Pierre, tu as bavando kota poto tala parce que TV Zara Radio, TV Zara Bilili, et ça combien de chambres, expliquer bateau sur bateau dans biso, salon, cuisine, et ça ni na kati. Ndako oyo, et ça au moins 4 chambres. Ils ont un salon, ils ont ils ont la chambre monsieur par parents, ils ont la cuisine, c'est l'écolo, ils ont la chambre monsieur, la salle de bain. Merci babonné na biso. Na sabino que TV za radio TV za bilili ngana papa Pierre tozo kota na kati bino mobomo na que tozo kota poto visiter ndaku yemo kwa représenter biso ndaku bozo mona déjà to koti na kati ndaku oyo papa Pierre toza wapi. Oh toza na salon na bango, salon yango yo. Où est le salon? Où est le salon? Où est l'escalier? Sur le mati, on a la chambre, on a la cuisine. On a un espace, on a la makala. Où est la chambre? On a la chambre. Où est le salon? Salon, bon, salon, salon, kitoko, carreau, vraiment lustre, vraiment. Kitoko ingénieur métier à Bendel biso to pour ça na moi ndambu poto tala awasko eza nini eza chambre to eza nini. Donc la maison est vide tellement tous autres quand on te boit au chat locataire. La maison est vide. Oh chambre. Où est la première chambre? Où est assez? Ça va?
Non, oyo ami balé oyo tozo kota ngana yo cuisine, hein. To côté cuisine. OK, cuisine yango to bimiti na simandaku. To bina bisoti na simandaku. OK, bino mo bozomona. La pompe yango yo. Yama yi pompe museza liboso. Awa. Ils ont un espace moko mutu soni wala makala. Pour ne pas abîmer ba carreau. Awala mani libanda. OK, merci. Toujours continuer toujours ka ko visiter ndaku na biso o bazoteka. Papa na biso pia ba tiango combien en attendant aussi ça visiter pour ndaka on va to moni vraiment eza kitoko vraiment eza elengi. Donc baloba ki prix na eza discutable hein. Kolo na matindaki maloba po epesa na poto. On a mis kandane nyos tout complet avec 180 000 à discuter. Moto oyo argent pour ça intéressé. A bengi biso to pese ba contact nyoso ba solo na kolona 180 000 à discuter ngana ba abonné na biso to bomba na té na linga vraiment tant ba pesi prix ya lopango ezote kama baza un peu na idée pour ba soira bande na ba tindaka to yeko tala ba ba déjà ke ba ba ki 180 000 so mtamona na tana 140 000 c'est bon ou les ali paté le pango maté ka ngote ke kana masolo le pango muta saka vérification mikanda amoni manyo so eza bien aye bavandi basolo na bango ke okolo ba payer en tant que commissionnaire au solo na mukolo pango ko betelo so ke non papa Pierre soki ata 140 monani et koko kende to 150 monani et koko kende to 160 pour mutu muso rota da lo pango mo da limité da quartier mo bo kitoko le pont petonga mi kitoko azwa déjà idée pour bango boya po ani otina ndeko na bo kuna balobi 140 000 de ko lobi 160 000 kwa ali moi mileke disko onde ngana bango to bo mata to zala mi vérité babangela yango te soki za mutu abi 180 000 à discuter soki mutu na ba 140 000 donc ça va aller. OK, ça va aller vraiment denga na bino alinga aboye tozo matalikolo na ingénieur métier azobenda biso liboso biso tata na ndenge ya likolo ezaleli vraiment ba diva wesud kaka ne na bisamno ke TV za radio TV za bili wa bozo mona nde ingénieur métier azobenda bino ba voisin ba tongi biloka kano hein bilo mo propre automatique de likolo balcon hein toza likolo balcon ya ndako bazoteka 180 000 à débattre bon moins que moko na on va matonga ki on bien tozaka na papa Pierre tozokota a expliquer biso susu tomati da likolo awa toza na chambre mususu oui eza deuxième chambre totalaki eza accompagné na salle de bain on a kati. OK, salle de bain on a kati. On va ça oui mon topo ça sokoli c'est bon bien. Salle de bain chambre pour tomati deuxième chambre dans salle de bain nango bino mo bozo mo na ponga na bino to bomba na te o nyo so sepela ndako yo papa Pierre azali azawana otindi ndeko na yo aye kotala tozo continuer ka ko visiter ndako bino mo bozo tala kenda ko vraiment mko na ngwa vraiment temps ya kotonga ngo vraiment kitoko biso na papa Pierre tozo tambola kaka poto tala to la sabino ndako o pe sous chambre comme la troisième chambre yango yo na kati awa okoko totala troisième chambre yango yo OK, toujours continuer toujours papa Pierre Azul la biso douche monsieur dans la couloir douche monsieur dans la couloir douche monsieur za couloir bozo mona bino moko vraiment vient nga Ricardo Kalume bozo mona ndako vraiment tongami na ba norme ya bien vraiment to moni sous open sous chambre to dépôt oyo to kena quatrième chambre. Quatrième chambre oui. OK vous vraiment ils ont la quatre chambres cuisine salon vous vraiment que to côté vraiment to la kisibino ndako yo ne papa ba keza 6 mètres combien sur combien sur 17. OK, 6 mètres sur 17 netoki et tongi ndako amunene boye parce que na bisabino ndako mabeleza na ngoka wana kaka ingénieur kanda pesaka forme na lupango moni va 6 mètres sur 17 et tongi ndako à 4 chambres cuisine na ba douche na kati bomoni bino commentaire ça les até parce que TV za na radio TV za kabilili papa Pierre message ni olobi na ba client na o batali lupango o bon lupango o eza lupango moto zo attaquer mo makasi parce que ba preneur bazebele on va jouer là le pango on a la moyenne na mbongo na ye aya kotomela mabele moko bien a tomber na ba commissionnaire bien
atomi mpe na kolo lopango aza responsable ye moko moto ateka eza eloko ya baheritier te soki moto aye soki opropose mbongo loko aza na posa mbongo boyoka nazwi mbongo oki message au papa na biso Pierre apesi alobi eza eloko ye moko propriétaire azoteka eza eloko ya baheritier te oyo nyonso aosepela na lopango vraiment numéro ya papa eza wana aopesa biso na balandi nyonso ya Personnalité TV nga na papa Pierre tozolakisa bino kama mapango ezotekama awa na limete bino motu boluka bandako ya limete yango naye kokokisa posa na bino babone nyonso ya Personnalité TV nayebisi bino ke lelo toza toujours kaka na limete 7e rue na papa Pierre bomoni biso toza na kati ya lopango oyo eza vraiment de ndako banda kuna ti place onga na telemi ingénieur métier akobendela bino vraiment bino mo bo comprendre que kuna na retourna papa Pierre akoexpliquer biso soki oyo place oyo ya temi eza combien de chambres pe oyo place onga na temi eza combien de chambres parce que biso vraiment tolinga vraiment tout le makambo eza solo tolinga vraiment comprendre clairement que le pango ezotekama na combien de mètres sur combien moko nango alobi akokosuka na combien on vraiment souci ya Doli Akambi la Sankouraze ezalaka bongo yango na vraiment tango bino boza satisfait nga pe na sepelaka makasi mpo na nde bosengenga ke na okolukela bino ndako awa mapango ezotekama awa na limete papa Pierre tomoni lopango eza na 2 ndako ya koexpliquer biso eza combien de mètres sur combien pe bazotyango combien lopango mètre na longueur ezali na 18 mètres largeur nango ezali na 16 mètres 18 sur 16 oui eza na 3 ndako eza na 2 ndako en étage na ndako mo ase oyo ase eza na 3 chambres de salon cuisine 2 salles de bain étage étage totemi dans combien de chambres 3 chambres de salon cuisine 2 salles de bain likolo so eza 3 chambres de salon cuisine na ba salle de bain eza na avenue on a limité oyo eza avenue Le Pig avenue Le Pig toujours na limité 7e rue limité résidentiel to résidentiel et industriel te résidentiel car nde bino bolingaka ana précisé bino batiango combien batie 180 000 à discuter 180 000 nde tous les deux ndako étage na oyo ase wana oui eza bongo 180 000 à discuter ok 180 000 à discuter wana nde batie wana papa nanga soki motu moko amoni comme eza 2 maisons eza 2 ndako batonga soki babi ba division 4-4 commencer eza problème te tokata to division par 4-4 ok so motu asepeli azwi ngambo wana kaka ye eza 180 000 divisé par 2 oyo moko obetika 180 divisé par 2 ozwi avantage ekende moto étage azwi double parcelle azwi double ndako moto asi azwi double ndako tokoéquilibre baprix ok c'est que so tokozwa idée comme papa Pierre yo azava commissionnaire o vraiment wume na mosala so babi siko bamorcele yango ngambo wana etikali oyo eza étage te okokende na combien mpo étage nde eza un peu élevé ngambo kuna tokobanda 90 000 à discuter ngambo tobanda 120 000 à discuter papa Pierre na mobimba botyango 180 000 so tokati topesa valeur bongo mpo moto adiscute ye mpe ase retrouve mpo moto apesaka 180 te moto akokita ntango moto akokita toluka tobimisele mota na ye oyo alingi tosalaka bongo que papa Pierre ndo lobi ke na omorcele wana bolukaka bokoyo ndako mpe lisusu abénéficier ndeti obotya 90 000 ndeti kunga mwana lobi so moto amona ene na 70 000 65 000 ekoleka nango 65 000 vraiment tosali marché 65 000 marché vraiment esalami bomoni espace oyo ingénieur métier abende bino tina kwa vraiment bakokabola moi véranda espace mpe kozala ya kotika na ngambo eza vraiment 2 portail kote porte moke kote kuna porte monene ingénieur métier akobendela bino soki ozwi ngambo étage oza mpe na porte non na avenue mosusu lopango oza ekota baaveni mibale lopango ezwa des avenues eza oye okoti entrée yali kuna mpe sortie yali so tokati totyeka mire na kati étage nde bolobaki motu so aye vraiment na 80 000 ekoleka nango te étage so moto aye omona ba 90 000 ekoleka talaka étage ya koconstruire ndako étage ya boye ba 3 chambres eza pasi ata bango mo bato basombaka mpe bapesa mpe leo valeur na bango moko Pierre toza wana libanda lopango bouto mona kati nango papa Pierre aza vraiment na ba commentaire opesela bino parce que TV za radio te TV za bilili papa Pierre maloba omboka yo nalobi partir ya étage so bomonaki yango bien te likolo eza déjà basi bakule susu moto akomometisa susu likolo mpo asalaki yango na niveau asala 3 étages asukaki bongo yango azoteka mpo aza su na mbongo te mikolo
Ok, vous avez des voisins, tomboli, vivant quartier moi kimia, quartier moi propre, hein, kulune ezate, hein, courant, il y a bien zali bozo mona ka baninga de batongi propre, papa na biso Pierre, ngana yo ka tozana tozotala mapango ezotekama na limité 7e rue. Babone na biso nyonso ya personnalité TV bozomona kaka na sa moyo eza kongala tozaka wana tozosaka mosala tozocontinue kaka kolakisa bino mapango ezotekama awa na limité 7e rue toza toujours kaka na papa Pierre okoki koyebisa biso okoki oyebisa biso lopango tomoni malgré tokuti que porte eza okanga yo moko nde oyebaki kati ya ndako oyo kopesa biso exemple papa Pierre ndako oyo na kati eza combien de mètres sur combien? 18 mètres sur 14. 18 mètres sur 14, ils ont fermé. Ils ont 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Ils ont une chambre, salon, cuisine, salle de bain. Ils ont moins étage, moins mouké na ciment. Le roi, ils ont fermé. Moi, je suis en 4 théâtres. Ok, on va fermer vraiment le ciment, surtout hier, tout au tini mutu, à côté de la carte, à comprendre. Et tout le monde est équipé sous des avenirs, ou tout le monde porte et puis tout le monde est sous place Oyo, tout le monde portait à Moukier. Bâtiment combien, papa la biso Pierre? 150 000 à discuter. 150 000 à discuter, Balobi, 150 000 à discuter. Aujourd'hui, le plan en place à bien. Bozomo, on a vraiment que tous un quartier moins beau. Ils avaient un quartier moins bien. Bozomo, baninga sur batongi tongi, batongi badakouka likolo, porte sur et ma part on s'est clôturé. Papa n'a pas ce que tu comme la deuxième porte, somme tabac qui t'a dans 150 000, 120 000 baozoato baozoate. Sur le pont, on a nous capé 125 000. Azoluka 125 000 bobanga ya binote mikande zali mamnyo seza ya ok babi na personnalité TV nyonso kaka na bobanga te vraiment frappe ezarate to yaka vraiment la place moro ya malamu papa na biso Pierre message nous lancé na bato nyonso batali mapango oyo zaki na ngola kisi biso malgré que tokutio occupation merci pour nous parce que pesi biso tanayo. Merci beaucoup. Moi za courtier nazo lancer marché na ngai poni ni nazo mbongoti. Loin l'accès marché na ngai na telo na ngai oteka bato ba basomba. Bon mapango ezela moto te hein. Wa moni azana posa ko zalo pango. Aye to solo ya zilo pango. Ba l'accès mikanda tout yali, la certificat yali, la fiche parcellaire yali. Bango ba propriété ba oteka banda kuna bango. OK, le papa Pierre ba ke mo sombi kanda na plafond so ko banga na ba prix wana te, ko banga ba prix wana te so le bi ozana ngo ba kozwana bango ka ba solo la kaka. C'est bon, merci beaucoup. Il y a un peu de solo. Mbote ezate papa Pierre. Ah, pas tellement, mbote ate. Ok, papa Pierre aboyine kopesa bino mbote biso vraiment topesi bino mbote ba abonné à biso sur la personnalité TV. Na pesi bino merci parce que bozaki ebele vraiment ya kolanda émission ou à travers la personnalité TV aux ezaka mingi présenté par humble servante bino Doli Akambi Babi la Sancouraise vraiment beau s'abonner beau compte dans la personnalité TV jamais bozala dessiner quand on a déjà Julie Lotokola à s'abonner awa na moni papa nanga bazemba la na bosa Ricardo Kalume na moni ambisi bazabaka na motema mon général John Kimbabu na bosanté Arlette Matokoli Swanzambe na moni susu Gimvo Mabadiva Wesud babi mo sambo na kata London City na pesi merci na ingénieur métier au atambola na biso malgré mo yaza toujours na babi soda makasi beau s'abonner message na ngeza kaka beau s'abonner la personnalité TV jamais boza desi na boza toujours na pona ko servir bino ba commune bozo senga malembe na ko servir bino tout le monde à prochain numéro bye.